Non qu'il est qui n'a pas maîtrisable, so bokanye pourquoi? Maîtrisable on a bokanye pour nani? Bobi Misae, Jacques May Chabani, Bimisa maîtrise est-ce que azo gêné binonani? Congo eza munene mutura muta awa to mona kana Belgique to zalaki ba Félix biso to awa ozu ba dide mundibu batembele bazana mais awa la Belgique mutura muta zana opinion na mutura muta kuluba e o ya lingi soki bukangi mona leki wana maîtrisable Bobi Misae biso tout tolinga tozo alobi Congo yako kanga. Il fait Congolais, c'est une république démocratisée. Sur démocratie, Zalaka. Soke Zali. Congolais, toi, Zali libre. Il y a un caté que toi, si ma Félix, si ma Nanga, si ma Kanami, non. Moutra motif appelle ça opinion nae. Oyoki elengi ya Congo. Tapez les mains. Non qu'il est qui n'a pas maîtrisable, so bokanye pourquoi? Maîtrisable on a bokanye pour nani? Bobi Misae, Jacques May Chabani, Bimisa maîtrise est-ce que azo gêné binonani? Congo eza munene mutura muta awa to mona kana Belgique to zalaki ba Félix biso to awa ozu ba dide mundibu batembele bazana mais awa la Belgique mutura muta zana opinion na mutura muta kuluba e o ya lingi soki bukangi mona leki wana maîtrisable Bobi Misae biso tout tolinga tozo alobi Congo yako kanga. Il fait Congolais, c'est une république démocratisée. Sur démocratie, Zalaka. Soke Zali. Congolais, toi, Zali libre. Il y a un caté que toi, si ma Félix, si ma Nanga, si ma Kanami, non. Moutra motif appelle ça opinion nae. Yana Savina Tshisekedi Obimaka héros na Rwanda. Rebelle de la paix na Rwanda. Ce qui nous a bengi Tshisekedi akende bakolela ye mingi na Rwanda et na Congo. Mikhail Gorbachev balela ye mingi na États-Unis na Grande-Bretagne mais na Russie te. Comment bokokota likelemba mutu moko azopesa mbongo yo ozopesa te ozotrouve pe oza na ene. Ata pilipili il n'a pas donné. Ata pilipili. Et vous dites et par bato pe na monde bamona ke boza. S'il vous plaît, au Congo, il y a des hommes qui réfléchissent. Il y en a. Il y en a. Donc, tu as rejeté l'accord de soumission, d'esclavagisme. Ce qui est clair, pas ni babonda nos secret. Balinga Donald Trump a fungoli boy. Mais oya ya kanya zo ibatek. Peuple yandenge nini petit Moïse Boketro. Namoni Kagame a fungoli oya ye signature sur Donald Trump. Mais Félix Etsulo la teka boy. Atwa eka Tsulo. Balinga ba fungoli. Mais Félix Etsulo bota la France 24. Bota la France 24. Balinga bazola kisa ba signature. Mais ya teka boy. Kagame na Donald Trump batelemi. Mais ya zana yo anate. Ya vani na kiti. Aiko sutuka après bandeko. Bota la dimension en mboka. Est-ce histoire Félix Asali, même Mobutu Salambo. Lumumba Salambo. Hein? Bazoko Sabiso Bazola Nasuri Banini. Eza guerre ya ba intérêt. Ba Congolais. Na ba Korwana. Beaucoup profiter na rien. Beaucoup zoaka rien. Ki beaucoup si la yango makamango pe tozolo bati. Moto asimi mando kite azaka na mongongo na ye. Mais azoko se retrouver na bisika oyo elongo banite. Aza wapi ba Congolais balingi ba enlever parce que ngai na kokipe ko confirmer ba Congolais sika wate na mona ki même na ba réseaux sociaux ba vidéo dotambola ka kufi ngala lobby je ne confirme pas je ne infirme pas non plus et sengeli bato ba kwaki na ye ba meka ko expliquer biso ba tie wapi ba rasira ta libota na ye
Parce qu'il y a sa femme qui est venue me voir, na pesa qui est même espace, abi bana na ye bazo tungisa ye, libota na ye, ezali ko tungisa, balingi ba ye ba neuf fils qui va permettre bango ba en contact na ye, ba ye ba état de santé na ye, et ça jusque là ce n'est pas encore fait. Nous nous posons la question, est-ce que na mboko bolobi ezali état de droit? Ceux qui besoin de makambu ya ko reprocher un des citoyens de la République, est-ce que sengeli boko ndoko lokotaye na site universitaire o toyebi ngai na yo eza bisika o bato ba service ba ko kotela bikotela mwanzate boko ndoko kamata mutu lokola nzinzi lokola ngungi un père de famille bo tokie bo boake na kata mutu ka sans plaque bokei na yetiki no lelo destination inconnue. Nous pensons que il faut revenir à la régularité. Bati aye devant juge naturel naye, ceux qui n'allaient pas à service, ceux qui vont l'anda biso nangongo, bati aye devant juge naturel naye, et puis toye bassé de quoi on lui reproche. Et vous allez malam. Ils ont représenté dans Génie pour que Balokotaye. Et puis fuite naye à craindre. Et puis sa fuite n'est pas à craindre surtout. Mais pour l'instant, bah investigation sali piste. Oh ici Kazali ils ont banaté tinolelo. Au moins certaines informations que nous ne pouvons pas révéler ici, à Koufité. Il est en vie. Azali en vie, mais Sengeli ba pesa biso un peu beaucoup plus de détails. On a toyé ba personne n'a accès à lui. Et si ka Azali mais ba personne l'a vu depuis Azali la bon moya Koufité, mais Azali quelque part en auto éviter Azali wapi na service nini et Sengeli quand même famille na ye en contact même avocat na ye topé moi si na ye. C'est triste. C'est triste en dehors de Kamizelo, il y a un jeune Papi Mawesi. Ensemble. Oui, depuis 3 ou 1 mois déjà. Un mois plus. Le problème, c'est que le service et Sengeli et Yeba, que la Constitution n'autorise plus Biloko et Ndenge Wana. Bombi Moutou, sans que famille na Yeba, sans que Azala assisté. Sans que motif Bokangeli Yeba. Constitution. Net nakata ote kurutu philosophe ko kanzala te pona bato ba yebiete. Awo kata pe mapona mukate. Et Sengeli l'état pas ba dimension là. Agape moto ya maladie. Est-ce que ba yebi kamela ka bakisi tango nyos? Voilà. Omona momemi ngambo ya likambo moko o bokoyi ko éviter. Voilà, c'est pourquoi les services doivent avoir et locaux ya pour respecter la constitution. C'est-à-dire ceux qui bokangi mutu bo informer famille na ye. Bo yebisi ceux qui azana avocat na ye aye kuna atalié. Les disparitions comme ça, le pasteur Ngoyi Daniel Mulunda. Ça fait déjà 12 mois. Parce que Bazouaka est na décembre, vers les 18 décembre. Donc bientôt, Tilelo. Donc il a né moto à Sambate. Maman Kutuba terrorisa et maman Mulunda Akima Akoma soki na mboka nini. Bana na bazo batama. Ils ont peur d'être arrêtés. Donc koza biloko yo mokonzi mboka il faut atteler mélange. Pour faire d'ailleurs la paix, des biloko mokonzi mboka il faut aboyango. C'était déjà arrivé aux autres présidents. Même à l'époque de Mobutu, Ngonga Moko abimisaka batu na baboloko na ba service na yewana en dehors ya nini SNIP. Azaka na AND, azaka na ba service ebele wana. On a vu de nos frères que Mobutu abimisa qui ont adhéré même à l'UDPS tango UDPS et bandit opposition. On a vu à l'époque de Mouzé, à Kangaka Batuya Mobutu. Et puis à un moment, il les avait libérés. À l'époque de Kabila, il en a arrêté, notamment les Bakatakatanga. Et puis finalement, Tango Biso, Bakangi Biso, to expliquer, Bango, ba comprendre Biso, ba libérer Ngai, ba libérer Bakatakatanga, Belé, Batiki Gédéon Azongi, et Kabila a eu le temps maintenant de parler avec tout le monde. Tokenda na Baoyua, Bakamere Bahadera. On a fait des choses jusqu'à ce que Roger Lumbala sont rentrés à la maison et puis il y a eu un calme. C'est ce que Mokonzi Mboka il faut à ça là. Atika makamba ba wili mishiki na ba bitakwira wana. Eza business na bango. Ah, bonjour à tout le monde. Les accords de la soumission, je vais commenter après. Mais je voulais demander à M. Félix Tshisekedi, il a déjà signé des accords pour lui. Dans sa conception de comprendre les choses, que ces accords, c'était quand il signe, c'est la paix. Dès qu'il quitte Washington, qu'il atterrit à Goma ou bien à Bukavu. Qu'il atterrit à Goma ou bien à Bukavu. Et lui, les accords sans une armée derrière, ces accords n'ont pas d'utilité comme les accords de Nicias, comme les accords de Mix,
comme les accords comme d'autres accords. Donc, et M. Tshisekedi aussi a demandé que le Rwanda retire ses troupes dans M23, mais qui va retirer les Mubondo. Les Mubondo qui va les retirer, les forces de progrès qui va les retirer. Donc, M. Tshisekedi aussi retire les Mubondo. Merci. Je vous aime beaucoup, les bonnes analyses viennent maintenant. Mais à Otosini, M. Félix Tshisekedi, ce qui a outi Washington, a quitté na Goma ou bien na Bukavu, parce que a signé déjà accord Kimeye. Ça c'est quel raisonnement franchement? Qui dirige mon pays? Mon frère, tu es maîtrisable. Oh, il est maîtrisable. Regardez la suite. On est maîtrisable. Je te dis, sois une bousquilo dans le bouquin. On est maîtrisable. N'importe quoi, le bas magamosolo. Si vous êtes en physique, vous serez maîtrisable. Personne n'a peur de vous. Ici, c'est le tête. C'est la calme. On a remétrisé. Tu seras maîtrisable. Calme. Un grand nation. Non, ça c'est fort. Un grand nation. Comment tu peux massacrer la langue française comme ça? Moi, je m'en fous. À Toki. Il y a une seule solution. Autant Un normal. Yo. Zala calme. Nini. Mon frère, tu es maîtrisable. Le journaliste et communicateur de l'opposition Parole Kamizlou a été retrouvé mort après un enlèvement attribué à des individus non identifiés. Selon plusieurs sources, il aurait été enlevé près de l'Université pédagogique nationale, UPN, avant que son corps ne soit découvert abandonné dans un endroit isolé. La famille est plongée dans une panique totale et réclame justice. L'annonce de sa mort a provoqué une vive indignation à travers le pays. De nombreux Congolais accusent le pouvoir en place. Bien qu'aucune version officielle n'ait encore été rendue publique, journalistes, acteurs politiques et organisations de la société civile exigent une enquête indépendante et transparente, dénonçant une grave atteinte à la liberté de la presse. Le climat reste tendu à Kinshasa, dans l'attente de la réaction officielle des autorités. Kamizelo azaki moto soki bakangi bakene no na SNP. Biso to kosenga ndengo la biso ba opposant bota la procédure okangela biso. Biso soko kangi ngai memanga na SNP. Il se fait la moto na ngai. Il se fait que parce que le faut le baba vérité na peuple ko. Tout ça rassembla bakazaka tolatite. Toza bien te. Oh biso. Opposant à santé malade moralité. Bah hémorroïdes ezali awa, bah hernie aiguë, bah tension ezali awa. Nous vivons une vie misérable. Bah msuba liaka moi sanya pondo matembela wa na sawa ya 1500 francs pour démission. Ceux qui vont mener à l'hôpital, botala na no état de santé naie. Kamizelo appelle ça qui point de vue naie. Il y a un principe en droit pénal, il y a bien de mettre winner non bis in idem. C'est un principe en droit pénal. C'est ça que déjà c'est frappant. Lorsqu'on on ne peut pas sanctionner une personne deux fois pour une seule fait et une seule faute commise. Déjà, il était sous sanction pour un dérapage médiatique. Donc, l'autorité régulatrice, et ça saisit ça qui n'a l'Ikamboana, a aucun molaye matoy. Boni beaucoup à Kobaki Salisusu, poursuite judiciaire. Il y a double emploi des sanctions judiciaires. Alors, soit l'autorité devait décider sur soit la procédure de la sanction administrative, ou l'autorité devait décider sur la sanction, il y a poursuite judiciaire. De Konangaï, Winner Kankolongo. Yamboya Lobagi. Non, s'il vous plaît. Yamboya na sagesse. Yamboya Lobaki Boy. Montre Katania. Montre Katania. Katani maître. Situation est bien. Yamboya sérieux, il y a qui a opposé à nous. Mais non. Toké maître. Yamboya Lobaki Boy bande Konangaï. Bozoba ya kwiti ya gene to ya mboliwa. Mboliwa eza gene ya suka ya premier niveau. Weza suba sopeli musuni ya mubeso ekauki 500. Mboliwa chichampa premier degré. Babi molangwa ya batopelisa lango pe moto. Molangwa ya gene to ya mboliwa. Ekoko tinda yo kengela bukelo. Mais kasi molangwa ya miliki
ekotinda obotisa ye nde mwana Non, non, mais... toli koloba nini awa ala kimia c'est-à-dire que kolangwa nini kozali pouvoir c'est-à-dire omoni degré c'est-à-dire tolongwa na c'est ça kimia kotomaka te okomotela bokilo elenge ya miliki wita miliki ememaka moto tina liwa. S'il vous plaît, nous préservons tous les... Cela veut dire que Maître, moto langu agene kosila écoute kosila oyo komi kosala bino eza miliki ya pouvoir bokeba boyokobota na bokilo bopesa mwana kombo nani Maître, au nom de toutes les bokilos. mais yayo na timi te bokilo na olama bokilo non bokilo na simbami te tikanga na fana na ngai nalinga koyebisa na maître Winer na lisese okoloba ete kuti ya pouvoir et comme mabino bosa le loko moko très exagéré et puis vous perdre les moments ya kobongisa yango parce que vous avez encore le temps aujourd'hui ya kobongisa moi mabe bozo sala peut-être aujourd'hui Chadar il se reproche il dit nandimite Chadar sera son ministre intérieur il fera ce qu'il peut ce qu'il a fait hier. Je ne crois pas que Kabila na bokonzi akoko sala wa sala kilelo. Mais parce que l'aveuglement on est kamati maladi on est kozwa bino aujourd'hui si bokausi bilongiloko la nguba bakalingi na mungwa boko yoka motote te Chadar lobi asalaki mabe oui mais ce que Chadar asalaki mabe doit-on continuer bakausi elongiloko bakausi elongi kubuka loko la nguba bakalingi na mungwa bako yoka motote ate olobi ndenge nini ate olobi bakoloka te mwasi ayo kolelawa yozotala bote na ye elongi ata yo moko malobo ya lobi oyoki te malobo mwasi wana lobi oyoki te mwasi ya Shadari moi je suis aussi ndenge na lobaki na bato mwasi ya Shadari je n'ai pas compris ce qu'il a fait ce qu'elle a fait je m'en excuse yango toyebisaka bato bokomi na opposition boyekola nani. C'est sinon mais comment bazo ça la manifestation batu baza na yeba rassembler bagena sala nini na ambassade ya États-Unis na niveau na bango vraiment ça sert à rien ambassadeur ya bilingala te bilo batombo la bakomi ambassadeur amoni yango te bateli kokota te ambassadeur abimite memo baye nango te Shadari asala kuna te photo à drapeau wana bango mo ba télécharger na Google donc ça n'a rien à voir avec. Je vous dis que c'était le mieux à faire. La dame, nga la conseiller, il fallait que komona Chabani, ministre intérieur. C'est quand même votre collègue. Il a été na poste oyo. Lobby yopo kolongwa. Lobby yopo kolongwa. Japinga lulako koma na isika oyo. C'est vrai, ce que mobile nanga esali mabe. Mobe kolobi nini? Moto asali mabe, batinde na nzuzi azali compétent. Si les indices sérieux existent par exemple, balobi motomo côté nul ne peut être tenu par un traitement cruel inhumé. Merci. Alors ici, nous disons que Shadari, ce qui a salaki mabe, ce qui a salaki malamo, respectez quand même la loi. Oyoki elengi ya Congo.